Merci Mbote ya balandinyo social du Congo le surtout ça ne sengo kudana bino une fois de plus pesi bonne fête ya basinyo so ya monde ba mama o ba telema ki pona ko bunda bitumba pour que mosi azwa dignité azwa valeur azwa esika na kati ya mokili na molongo mobimba lelo to moni wana ba mama nyonso ba ko sepela mois ya bango ya mars o ba pesa bango pona parité pour la égalité entre l'homme et la femme. Tant que la parité, tout le monde a moussala au mobile à sala, moi c'est puis après que sala ango vice versa. Voilà, ba maman nous sobisika bozali, au bozali. Ba kuya pour l'émission na bino tout sur la pour la mboka Congo, te présenter bino la bonne fête na bino il y a mois de mars et que moi oyeboye, les ala moi oyebo moi aussi akoya akomema réflexion akoya komema développement akomema mboka na changement voilà et donc oyo biso to sepela pe ko mona ba mama ba s'engager na bitumba oyo boy biso to za ko bunda ensemble na ba mama oseya o to ko mona mwasi na kati ya mibali akobunda akoganga akosensibiliser akomobiliser pour que non mboka na ye ebima na kati ya bolema mboka na ye ebima na pongi mboka na ye etelema epela mwinda pe mokili mobimba bamona bisika oyo bokeno mwasi soki atelemi ndenge balobaka yango une fois message bâti sa maison pourquoi pas pe kozala basi ya Congo moi oyo boye ezala moi oyo boye ba mama ya Congo batelemi pona kotonga pona kobati ya bango mboka. Merci ndenge boyebi lelo to komona kuna côté ya Kalemi tozo mona déjà ba tozo comprendre te peuple congolais eloko bazo luka tozo yebate to moni wana mama Olive Lembe na Kalemi ba tu belé fulu peuple azangi repère peuple azangi histoire peuple azo yebate ni na kusala parce que ceux qui totali batu oyo boy pendant 18 ans basali le côté mais na bateau magique nini oyo bakosala pour que no basonga sur na pouvoir yango toza ko sensibiliser ba jeune yango toza ko bengisa ba jeune pour ko talisa bango nzela ya malamu za oyo biso to ko bengisa bino parce que lelo oyo bokisasa Congo mobimba izu ébullition batu na bato bandi ba propagande na bango na Kalemi to mona Olive Lembe ko sa sensibilisation pour na élection na Kasai Jean-Marc Kabunda ko sensibiliser tandis que bino boko sensibiliser même mboka za na occupation bande ko na biso Ituri baza na instabilité baza kola na ponga malunga te batu bazo kufa état de siège monte kopela ba Rwanda bazo ya bazo kota bazo violer bazo kuboma koto eboy bazo mema biso na distraction ndenge tozo mona ba misusu babimi soutien à François Beya tozo mituna réellement peuple congolais aza mutu ndenge nini ya batu koto biso tozo bengisa batu na nzela malamu biso tozo bengisa batu poto misamboka na libération biso tozo bengisa batu poto sala bitumba na ba Rwandais o basa ko menacer biso basa appuyé par ba britannique baza soutenu na ba américain na ba français na ba belge mais tozo comprendre te kaka même batu oyo boye baza kolela insécurité même peuple oyo boye iza kolela que no batu oyo baboma biso pendant 18 ans tozo mona bango sima ya batu oyo boye yango nazo mona ngo on dirait ça qui bondoki mais moi je sais que non bitumba oyo biso to s'engager nango ezo senga te que no batu nyonso bazala nayebi que nombre tozali les choses vont être échangées pour basculer makambo parce que lelo oyo boye bozo mona Ngoïka Sanji akoloba nini il faut élection et comme un suffrage indirect donc élection présidentielle ba député ba comme à voter président ça pour autant peuple a exprimé volonté naïe mais ba biloko autour bato bazo sala oyo boy on dirait quelque part bazana mitunu mais bazana maël était pour na ko comprendre bolimbisi tant bazo loba élection comme un suffrage indirect pour que nos peuple congolais va voter ba député donc ba député ba kokoma kuna
bapesi bango mituka, bapesi bango mbongo, bapesi ba promesse, ba poste ministériel, bino peuple congolais, vous continuez toujours à demeurer dans la souffrance. Mais quelque part, soyons sérieux. Yo suis comme moi na Congo kondimelo kwa que non, au voter député au quoi gère en Kasonji. Au bilan dans état mazaki gouverneur à Kasai toyebi, ngai Kasonji aboma batu na Kasai. Ngai Kasonji aza parmi batu o ba kosanzala na Kasai. Ngoi Kasonji aza parmi batu oyo boye. Ba memi mboka na biso na retard ya développement na mboka. Yango tozo bengisa mo na Congo. Élection na mboka na biso ne bino bozo kanisa. Bazo la kabino koto bonga Kasonji bino, il faut ba député ne ba ko voter président en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud des avocats biso à Congo te. Na Afrique du Sud ba député na ba sa caution. Na Afrique du Sud ba député ba travailler pour na bango te mais ba travailler pour na peuple na bango. Ce que na Afrique du Sud, police zo kenga la ministre. Au sati que non, nanda kuna epé asa na vie malonga. Donc complexe ezalité. Mais tala ba policier na biso o ba kenga ba député, ba policier monsieur ba comment ko tout ba pondu na manda ko ba député. Donc policier rôle la eba na musana o policier ya eba na raté, policier akoma mwa na bitinda. Isa passe na mawa. Alors ba biloko bino bo ba que non, il faut ba député ba comment voter présidence. Mais monsieur bozo se détromper. Wana vraiment ce qui bon meki parce que ça comme si bozo meka tout na biskani ni e ko simba. Mais boye ba que non bo moté ko sala. Génération mosusu asike botami auto somo na bande ko trésor kingi ba Bruno Mimbenga ba résistant ba maman aussi du Congo et le wana bozo sala boye ba que non ils a juste kopo ya mai na kati ya océan. Yango na bengisi bino peuple congolais vigilance. Élection bango tunde bazawa na babiki élection osale maté. Élection ko sale maté bango tu bayebi mais bazo me mabino na distraction. Bota la distraction ba ko me mabino. Oh non, ba député ba ko ba ko voter. Oh non, to que ne ko modifier constitution ya mboka na biso. Mais nazo me tuna, est-ce que constitution de yango muté est bloqué programme à 100 jours? Est-ce que constitution de yango muté bloqué programme à Kini Bopeto ou bien caution est bloqué opération zéro tout na Kinshasa? Mais pourquoi bozo linga komema batu bozo luka toujours ko énerver peuple? C'est décevant. Peuple congolais zangi mai na mafuta. Lipa ezala kokonda. Mais bazo mema kabino na ba furuberi, oh non élection, oh non nini boy. Or biso to so benga bino na nzela malonga, ti lelo oyo boye. Mboso ya bisaka peuple congolais te duré ba soda rwandais basana mboka ya biso duré ba soda ya Uganda Burundi ba kosala mboka ya biso ti lelo oyo bo rentrer par le matin lelo to saso yimu konini rentrer par le matin sozo ngale 15 pas jusqu'à ce niveau yango to so bengisa bino ba mama isa mwana bino to telema pour que notre bousculer makambu to ndima ko continuer botel lokola bana mike ba koso baka bato. Yango na bengisi au peuple congolais. Fungola miso. Vital Kamerhe yewana asosonga na mboka. Ba militaire Vital Kamerhe baza ko yamba na mona ka mboka keno batu bazoka na ko yamba moyibi. Mutu ayibi plus de 58 millions mais batu bazo se mobiliser bazo sa béfiji pour na okene ko yamba un voleur wa yibambonga ba congolais. Mais biso tozo bengisa batu na renouvellement ya classe politique. Tozo bengisa batu na libération. Tozo bengisa batu tokende kotelema kobengana bapaya o bazana kati ya mboka na biso bazo yiba bazo boma lokwa toza na mbongo te batu moye bakula na bitumba o ezate. C'est ça les Congolais. Soki tozaki na mbongo wano ni akimona pembeni na biso batu bazoya, c'est pitié, c'est vraiment pitié. Qu'est-ce que vous croyez encore? Bato ba yibi mbongo yo mona Congo za na mbongo te peuple congolais okena batu wana na élection tandis que ba Rwandais baza na kati appareil ya seni. Vous croyez que non va gagner une élection wana? Un premier ministre rwandais, vous croyez que nous élection on a mis bozo kanisa ba gagner yango? Attention ba changer constitution. Félix a une compétence de Kindelo. Vous croyez que Félix va couper 30 à 32 ans? Il ne va rien faire. Parce que Félix n'est pas Félix
aza limité ya molai ya singa na ye. Combien de tours Félix abeti pa Kabila pour na kosenga glissement? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que toyebi bosika oyo boy Félix azwa bokonzi na ye. Yango tozobengisa mwana Congo. Biso bayi oyo tozwi bomoto. Biso toza ko éveiller conscience ya peuple. Lelo oyo boy président ukrainien alobi ba ukrainien nyonso oyo baza na Congo baza na kati ya MONUSCO bakende kobunda bitumba na mboka na bango. Bozomona mu ya patrie mais biso tozobengisa batu bo soutenir bitumba oyo boy parce que lobi makambo ko changer mutu nyonso ko se retrouver dans la société. Les gens ne croient pas à notre lutte. Bon siko bozolinga croire na banani batu bazo ko sabino bato bazo benga bino to kena maponami tandis que na maponami aso bokei baza déjà na batu na ba préparer bango au Paul Kagame a déjà batu na ba service nyonso. Chers compatriotes, bana Congo, élection oui, mais quel genre d'élection bokende? On ne peut pas aller aux élections quand les pas na biso na est moto ekopela na Équateur batu bazo kufa. Yango wana bandeko ba Congolais isa pasi na mawata to ko mona bato ka bango ekasanji koloba eke non élection ekoma na suffrage indirect mbata kuna lobi nini il faut qu'on modifie caution donc bato wana mibale to so mona comme si que non baza na station oh que non makambo be bakamba la moko yango nde bomona ki to lobaki to ça toujours na sensibilisation. Semaine prochaine to vous allez point de presse pour na ko mobiliser peuple congolais pour na kotalisa bango ndenge nini mboka ekokende tokozala liboso ya bapanzi sango. Et puis après on a peuple congolais tout ça déjà koyebisa bino bobongama parce que volonté ya peuple nde yango ekosalima, volonté ya peuple nde yango toko imposer yango parce que nous ne pouvons pas accepter kozoba batu baza kokufa ba policier baza na bonne condition te ba étudiant ti lelo oyo ba kota na classe malonga te ba na classe éducation za kobeba. Tout ça est au vu de tout le monde. Ton dima, batu o boto pesa bango glissement. Wana to lobi eza aventure de mauvais goût. Eloko wana otikalaka jamais, j'insiste, otikalaka jamais kosalema. Parce que ceux qui t'ont dit eloko que non, oui glissement. Bana ba kozala bénéficier de glissement, les peuple congolais et kozala un avantage à Joseph Kabila parce que Moïse Katumbi a kozala pe candidat président. Oyo boy ba communicateur ya Moïse Katumbi na komona honorable Mike Mukibai koloba que non Félix a okabola bilan na ye moko donc bilan ba tourner en échec et puis ba lobby yango Moïse Katumbi a kozala candidat président mais biso to ko ebisa bino ti bozo sala ba calcul na bino Moïse Katumbi président Moïse Katumbi candidat président de la République na pesi bino ndingisa que Moïse Katumbi a kozala candidat président de la République et puis na ko voter biso to soloba bitumba na biso mboka eza na kati ya occupation mboka pona ko libérer makambu oyo boy il faut congolais azwa conscience il faut bona Congo atelema après ko ça la point de presse na biso chat de bataille et kozala ambassade ya Rwanda wana je mets tout le monde à garde parce que devant ambassade ya Rwanda tokoya pona koloba plus question jamais ko kanga ambassade wana biso mo tokoya na lokola mibali na basi tokoya pona koyebisa bango il est temps nous sommes venus sceller l'ambassade du Rwanda bozo batu na bino bozonga na mboka na bino soki ke bako sala volonté wana te eh ben ekoya awulu wala mutu na mutu akotire conséquence na ye mboka za kopela moto ba fonctionnaire bazo futa mate grève epai na epai na Kinshasa insécurité kulu nezongi suma kasi pona nini nyonso neza ko caractériser bozangi ya misala bozangi ba occupation moyen mutu akende kosala musala ezate parce que misala eza na mboka na biso te lelo o ba uti kolongola bato onatra po bazoka ba militaire na bango ya IDPS bazo ba Rwanda batia bango ba responsabilité mais ba congolais baza ko souffrir ndenge bomoni wana contrat oyo basignaka entre chinois na biso ce n'est pas nous qui étions bénéficiaires à contrat wana ba contrat minier beaucoup mona que mboka eza ko perdre du jour au jour na ba contrat o bato ba ko signer ezo senga bato o baza na conscience
baza na bolingo ya mboka po tobundelongo tobimisa mboka na biso na kati ya maboko ya babandi nde bomoni lelo oyo boye bakomi kopesa bato bambongo ba $20 bakopesa ba communicateur mais bambongo wana bakopesa bango toyebi ke na présidence de la république eza na département oyo beza gérer et pas directeur ya cabinet baza na communicateur na bango porte-parole ya gouvernement zali porte-parole ya président de la république zali mais ba communicateur oyo bino bakomisa bambongo ba $2 millions bozo pesa bango mbongo wana ezobima na budget ya nini yango nazoloba awa boye boyibi ram boyibi mbongo ya ram ti lelo oyo plus de $366 millions américains boyiba mbongo wana ezongese peuple aza toujours akolela boyeli biso bakongolais bakokoma bamillionnaire na maego de rêve boescroquer bato mbongo bokimi basociété ne mona te boyeli biso oh non naza na clé mpona kosilisa nzala na Congo mais ti sikoyo boye peuple congolais aza toujours ya kolela aza toujours ya bolukilipa yango nazobengisa bino peuple congolais bato bozolanda bango ba leader politique wana nyonso bomoni bango bakotambola o bake na Kasai o bake na Kalemi na Katanga Kabila kozonga te et puis modification ya constitution wana bato bakokufa donc loko wana nazolo bango soki kaka bomeki ko modifier constitution bomeki ko loba ke peuple akoma ko voter ba député et puis ba député bakoma ko voter ba président de la république na Congo là c'est une aventure o toza ko loba ke non et kozala sombele su kabisa yango to bengisio mwana Congo pas cesa na mboka misale ezalité to so bengisa bino na activité oyo boy après beaucoup ta na biso na baninga to koya kopesa bino date pour que liboso ambassade ya Rwanda peuple congolais tous à la mobiliser comme un seul homme pour nous mettre ba na biso libanda le là o mo tezo pela na monde atieu ba français bazalaki bato oh soki kaka no Afrique nini boy unga ko mona déjà ba français ana mboka na biso pona koya ko boma mais baka na ko sisa bitumba na Ukraine MONUSCO kena ko bunda na Ukraine pona ko kena ko tia stabilité pe kuna na mboka na bango mais ti lelo oyo boy bazaka na mboka na biso bazo tambulaka bazo zikisa carburant oyo boy ti lelo oyo plus de 70,000 hommes ya casque bleu baza na mboka na biso incapable pona ko résoudre pour la Congolais yango na tango boko mona bitumba mbeli mibale za ko bunda sosa ko kota likambo wana te ndenge moko Russia ko bunda na ba Ukrainien mais tu as dit que bitumbana et quoi gendre monde à Dieu bande ko balandi ya océan du Congo mboke za ko ne mabe ba Rwanda ba multiplier ba stratégie na bango pona ko déséquilibre bitumba obiso to za ko munda ba poison ba enlèvement nde ba so luka biso de part et d'autre mais yango tende mutu ko bangisa biso soki bokoboma biso publiquement parce que tobunda bitumba pona mboka na biso et non bozwa biso bokena koboma biso en police yango na bengisi bande konyoso tokozonga isu pona kopesa bino quand tu rendu après masolo tokosona bande ko pona descente ya ambassade ya Rwanda bino bato o boko kanisa ki élection ezali bino bato bozo soutenir ba leader politique o basa déjà na mbongo baso yiba peuple congolais mbongo mais bozo soutenir bango bisika ko soutenir yango oyo bo résistance boya ko soutenir bitumba obiso toza ko bunda parce que biso tozo bunda bitumba pour na occupation obo mboka na biso eza plus de 20 ans ya occupation ya Congo soki boko soutenir bitumba ote soki bozana ba doute bozo mona ba leader politique bopesa ki ba confiance ba koti ba eloko ni na malonge changer eloko moko te changer mais bopesa biso confiance boya to simba na maboko pour que to telema elongo to bunda to gagner mboka na biso et puis au mona que non après libération ya mboka na biso nde to okena mapona mais tant que to kozaka toujours na ba Rwanda na Congo tant que ba Burundi ba kwasimaka ba fonction na mboka na biso boye bango élection eza nango kaka tango ya pamba to okende kolekisa merci bande ko bo s'abonner na chaîne na bino Océan du Congo bo partager ba émission bo liker numéro ezali wana plus 243
81 73 11 702 wanande bokoki kokomela biso à tout moment lisungi na bino et que vous allez bienvenue parce que tu lances déjà appel mbela batu nyonso oyo boye balingi kosunga biso na transport na mai pour que non tout sensibiliser bandeko to kita ambassade ya Rwanda pour na kokende une fois pour toutes kusenga séparation entre biso na ba Rwandais. Ce qui nzamba alingi tokutana na bino prochainement ndena message toujours koloba liboka pilipili esila basona mokolo moko te. Numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 okoki kokomela biso pour que totelema biso na bino elongo to continuer bitumba oyo boye pour to libérer mboka na biso na kati ya bolema na kati ya botau ingeta